Ale kumanga motema moto yaya. Vuguyoka kaka. Kinshasa Nabiso Kin eleki partout. KNB Kinshasa Nabiso Kin eleki partout. Kinshasa eleki partout. Mikuru neza bino pardon. Jima sala yolo karata kate. Yana benga gayo. Jima mukende. Umela. Bana Kin. Kebana jago zape so kute nango KNB Téléma. KNB Téléma Kinshasa eleki partout. Jimi mukendi. Umela. KNB ko zape te so kute nango check au Vandi. À travers la flamme par la com, devenons fort. Bon week-end à Bakinwanyo, on peut bienvenue dans le magazine de la cabine de la réalité à Kinshasa KNB. Vendredi 29 juillet, la majorité présidentielle Bazala qui bongo na meeting na stade Tata Raphaël, yango KNB présenté bino éléments. Le 29 juillet, Ezalaki Paris gagné pour la majorité présidentielle. Oyo a organisé qui meeting na stade de Tata Raphaël pour na soutenir dialogue. Oyo eko mema biso na ba élection pe secrétaire général ya majorité présidentielle a le baki boye na ba militant ya MP. Ceux qui les l'ont n'a voyagé après 3 ans, peut 5 ans, n'avons vu qu'une place babota ngai. Na mani otambola na nzela 5 km à l'heure. Bon, ça va m'attendre. Bon, ça m'attend. Mais le long na kati ya grand libulu. Na kati ya libulu awa. Na kati ya stade Tata Raphaël. Bolakisi. Que Choki Joseph Kabila. Mokonzi ya Congo. Alobi A. Biso pe tokoloba. Soki alobi B. Biso pe tokoloba. Et puis quelques cadres et la majorité présidentielle balobaki. Kabila, Kabange, Raïs. Merci. Madame aussi. Na plein oyo majorité présidentielle et ça qui lobby et kaka expression ya démocratie. Boyende il faut ezalaka démonstration de force et les cas qui bien Kinshasa et l'équipe partout. Tosolo ina bakino ba yebisa biso soki eza malamu to mabe mwasi abombelaka mobali na ye mbongo po amelaka ye. Magazine na bino toza lelo na terrain pour la kosola na basi soki mobali na yo amesana komela yo ba mbongo eke bakabeli eloko moko laksi na yo yete za mabe to za malamu mpona mwasi ya libala. Escroc bavanturier musala bango so mwasi azosala misuka wana po azwaka 10 francs akenda komela masanga akenda kobimisa basi mosusu baza mitema mabe ata naza nono olinga tayeba mpona place amelanga te mamu na bomba batika makambo wana komela basi mbongo po eza bien te mwa mwasi abimiselo vérité ne ezala te
po bomba aluka te oyeba oninga te mama oyebi ndambo abombi. Moi mobali yo faut luka pesa moi si jamais moi ça ko luka pesa o ko matina niveau mela faut so ki mobile na o tonga en place. Ye so azana bolingo moi si na ya ko melele mbongo te. Azala bolingo te yango nazo zo mbongo azana intérêt yake nazo mbongo na ina kende na kesa makambo nanga mususu. Bala sima soki na zimbongo na kolakisa ete ko ye mutala tsinga mutema mabe. Conseil na pesi na mibale ba melela basi mbongo. Batikelo ko wana eza malamu te soko lingi mwasi kolinga ye na intérêt te. Fa be skro mama akoya boy. So amwe na oteka mama lewa na ngabo akomoya. Aola na profit mama. Akoma be senge mbongo ozela akopesa te po yebi azo amoni ozoteka po ya mo 5000 mo ni na fobolo fo. Moko uta isinga ngola pota ko lukanga asisinga mbongo so tu po na tika ete loko tende bomona ngabwe mbongo kuna oteka malom ta pesinga mama biso miyibi miba na kutu moko ke na agence wana na pena carte alerte na ngabi mbongo ekwei nzone ba moni o mi masanga na mbongo wana moyibi na kola kisete kana pese telefone simi nga charger ki oteka ngo amelinga telefone ba miyibi mama ya malamu bazame ba mingi te na 30 10 quand ba malamu 20 ba mabe. Bato mingi na Kinshasa balingaka débat mais soki azokoka na débat te bakomaka kofinga bato boyoka ndenge bakino balobi. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon. Magazine KNB lote na commune ya Kinshasa kosana bakina ba ebisa biso so ba mona comportement o ndenge nini o to mona bato soki ba sala débat et ki akoki na ete olia telema malemba oluka ka seme ba trouble to éviter poani yango bakina balobeli comportement wana ayebeloko oyo elobela mate mais alinika ayeba asana ti afin comprendre nzoka ya ayebeloko te soki olingo za bien na vie il faut yoka mingi koloba mingi mentalité na moza normal te en plus c'est ça na mona moza esprit démoniaque tango yo moni que non débat wana peut-être kokate ou peut-être aussi s'acquitter na position malembe OK pour tikape baninga ba tuzo ko prison na position musule comme mutu ayebi te suka asemanga trouble comme mutu ayebi que na débat na bango na suka ba tu peux solution c'est vraiment azo raisonner na bien te bon na yo mutu ozo raisonner très bien il faut que tika ye parce que ayebi te olingi oyebi ça ye hein otalise vraiment ndenge zaka ya azo comprendre te bon na yo pour se retirer o garder dignité na yo il faut longwa place wana otiki na buzoba na ye que ba jeune to za boy so mo bantu ba sala ba débat faut ko yeba na sala ba débat so mo ni ke osaka motema mo na yo sala ba débat te faut ko longwa parce que débat suka débat et pour ça na bitumba ko soit na biloko bongo mais ça va bien te ba jeune faut zala na mayele avant ça débat faut na mayele bolani ndenge bakino balobi eza malamu te so moni bato basala débat ekokoka te eza malamu kanga munoko na otopolongwa wana mais kosala badega kofinga koloba mabe eza malamu te quelque part mpe ozolakisa éducation ya famille na yo donc eza malamu te fo kotika tosali constat na baeglise mingi bandimi bazalaka toujours na baprestige ya kondima baengagement mais barealizaka ngo te. Kinshasa l'équipe partout le lot ko solola na bakinois ba pesa biso ba opinion na bango par rapport ya bato bazaka ba engagement na église par plaisir to pe par prestige pour ka bato ba mona que na telema ki nazwa ki engagement parce que pasteur asala ki appelle mo to pesa 100 to pesa $200 nga pe na telema ki mais au fond na ye ayebi que ako réaliser na yango te boka bakinois ndenge ba pesa ba opinion ko telema na miso bato ba mona ka ke yo pozwa ki c'est pas bon. Il faut jouer en bonne foi ou ba tina ozweli yango po nzamba muto asakana ete bato beli ba mona église on dirait pour église eza ya pasteur nzanda kwa nzambe comprendre bande kwa ni longa na singa na bango prestige elekate to sa prestige na makambo libana na mambo église na mambo nzambe te bablo msusu mona kendo ka famille na ndo ka famille te bilo o msusu sala na église et c'est peli nzambe te au moins makamno monsieur komi bloqué oyebi sinate
ozwi engagement faut honorer yango eza te okosa ke na motema no ye bien ke okopesa na yo te mais oza kozwa engagement eza malamu te yo ozotala ke bato bamoni ke yo ozwi nini mais nzambe alikolo ayebi ke abi fond du cœur na yo ata okosi nzambe te bon réaction na nga eza boye nga na okozwa engagement na ndimi kaka mpona miso ya bato bamonike nazwa enveloppe mais na sele yango te inutile kozwa mpo basakana na nzambe te soki ozwa engagement surtout ya nzambe ifale okokisa ngo ntina suka donc soki omoki osala engagement na te na opesa conseil baoyo basalela bongo batika mpo basakana na nzambe te nzambe aza moko bakinois bapesi ya bango baopinion mais tokosenga juste na bato bazala na habitude wana il faut kotika eza malamu te yo telemi pour que bamona ke yo telemaki ozwi engagement opesa mbongo na église mais en soi na yo moko yebi na oke okoréaliser na yo yango en tout cas il faut kotika parce que eza bien te ntango telemi wana otelemi bato bamoni yo mais ezali engagement oyo ozali kozwa devant Dieu en tout cas totika parce que ezali quelque part ko mimbenda ba malédiction na vie na yo Kinshasa et l'équipe partout. Jamais rata rubrique ya selfie kanga photo seka mokepe buka kingo tinda photo na yo na page Facebook Kinshasa na biso kae. La photo to seka moke buka kingo écoutez en selfie écoutez la photo to seka moke buka kingo écoutez en selfie écoutez la photo to seka moke buka kingo écoutez en selfie écoutez la photo to seka moke buka kingo écoutez bato ebele na Kinshasa bazalaka na bizaleli soki azobeta lisolo okokanisa yenda azalaki wana or soki olandeli bien ye mpe babetelaki ye kaka lisolo tosali constat moko a na Kinshasa ke bato mingi bazalaka soki ayoki information quelque part to ayoki kaka rumeur mais ye place akokende mona bandi kobeta lisolo ndire ye avivaki fe ya likambo wana yango lelo bakino balobeli bato wana batandenge wana bakozala près ya population te puisque bazodétruire population davantage ndenge balokuta bazomema déformation ya information eloko amoni te ya vivre te aye koloba kaka mpona sentiment na ye. Comme conseil, je peux prodiguer à ces gens-là de bien, si vous voulez donner une information, il faut vérifier, ne pas être colérique ou soit se presser inutilement. Ça ne vaut pas la peine. ezalaka nango ke esalami te me moto ayeka na lisolo afonde siko moto andenge wana mwaye opekisa ye eza te mpo amesana nango bon moto andenge wana tokoki koloba na ye atika koinvente bamakambo mpo eza mabe ntango azokoinvente azobota mbuma mabe ezokoma ebele omoni ke mboka ekotambola bien te. bolandi ndenge bakino balobi alors eza malamu te parce que ozopesa information on dirait ozalaki wana mais ozalaki te donc elingi olakisa makambo ozoloba eza ya lokuta mpona bato balosalaka bongo oyebaki bainformation ya lokuta bakangela yango bongo soki bakolo makambo bayoki babi oza na preuve osala ndenge nini eza malamu te. Kinshasa et l'équipe partout. constat moko tosali na bato ebele na Kinshasa une fois aza na problème aye koluka aide par mutu akokende akosenga même pas merci mais soki azwi susu problème akoya koluka mutu wana comme si rien n'était.
tosali constat que awa la Kinshasa bato mingi bazalaka soki aza na besoin au rendre un service to aider na likambo songolo to mpakala akoya mbango salele, mais une fois que aider na likambo wana akeya bosani sans même que senga merci jour mususu soki aza so na besoin ya aide akoya vers yo abosani azosala semblant on dirait azaki na problème na yo te yo bakino balobeli ba genre ya comportement wana etinga moko senganga amati na bis akita na kitamo na kiti premier jour sengi merci te deuxième jour sur la même semaine troisième jour na lobeli ata merci pas moko pesa te amata na boyi na biso ko mata pete bible ko to le biso mta senza reconnaissance senga merci yesko sali ça c'est mte tika bango mona passe on ba ingra ata reconnaissance que tant muta aider yo ko ba ndenge nya remercier faut pas reconnaissant tant muta sungi yo faut que reconnaissant liboso na ye ya kosenga même ata merci à pamba pomba la sima aza na courage ya sunga yo ingratitude tu la reconnaissance paye lelo ke pa nango sengi lisungi na pesio okay mukolo ozala lango o lukano ngate mukolo koma dans les besoins o lukinga o pesa ngambe maele ti ezaka o luka mutu te soza na pasi o luka mutu te so komi dans les besoins kutana mutu na ngonga nyonso boyoki ndenge bakino batelemeli comportement wana eza malamu te soki mutu aide et que tour liboso kimaki o reconnaître kité en tout cas mbala sima pozongele susu il faut koyoka soni il faut lukana no bongisa oyo bobebisa ki liboso po ata mutu ngo pe azazo bate po a aider susu sa elo musala malamu donc il faut reconnaître toujours mutu a aider ne loko moko pe simbi Kinshasa et l'équipe partout. ozalaka na posa o bakisa connaissance to pe okoma expert en communication la mouture HBL ezali ko banda session nango ya sika le 1er août. La mouture Asbel a une vision. La vision, c'est de promouvoir l'efficacité dans le travail des spécialistes de la communication, notre manière de contribuer à l'évolution tant scientifique et pratique des métiers de la communication en République démocratique du Congo. Nous sommes au numéro 2 de l'avenue Polo Maurice, référence à Sabena sur le boulevard du 30 juin à la commune Gombe. Inscrivez-vous en appelant au 099 11 99 100. À travers la flamme par la com, devenons forts. tosololi na bandeko na biso ya baluba bayebisa biso soki mwasi ya muluba bakabeli ye mbongo epa ex na ye akozwa to akoboya. toyebi ke na baluba ezaka interdit soki mwasi esi abali azwa mbongo ya mobali na ye akala mpona obanga chibao. Mais tongi pe totuna soki arrivé que boza na problème moko oyo ezosengaka ke mobali ya kala ya mwasi na onde aide bino est ce que boboya kozwa mbongo wana mpona obanga chibao to bokozwa nga naza na ngai moswahili epa na biso ngai soki ngai nazalaki na mobali na ngai nauti nabali mobali mosusu mobali wana kokosunga et surtout soki bobotaki relation bana wana baza na kati mpona nini nazwa te mpo ezo na problème ya bana soki nabali yo soki napesi yo mbongo okende na nzando kosomela na biloko ya kolia mobali oyo akala wana soki abakisi 1 franc kuna ngai bakokundaka na nécropole ekosimba te vomi ata pasteur akosalisanga ke fiancé ya mwasi na ngai akala ya wana eza liwa. C'est ça notre coutume ya baluba.
epai na biso baluba toza na coutume na biso lolengo ozoloba ke na makambo etali chibau epai na biso soki na bimisi mbongo na ngai na kei na honore mwasi epai na bango c'est-à-dire na balie na tie na ndako d'office epai na biso akoki jamais kozwa même 10 francs ya mobali oyo azalaki na ye kala oyo nga na yebaki te avant na bala ye soki nakufi te peut-être même bana oyo nga na boti nakobanda kokunda bango mais soki yo mobali ozo autoriser biloko andenge wana ozomona ke musala ya mobali ezofrene or que mwasi ayebi secret ya makambo oyo azosalaka libanda biso baluba esalamaka yeretire kujiye yikala muno ujine endeu baba yebe china bana babuni ujine endeu bokweshe bintu wangata uri servir nabi unungu yekani muri fera kujito bolandi ndenge baluba balobi ke eza malamu te mwasi esi abali azwa mbongo oyo tina maboko ya mobali na ya kala po emema ba conséquences ebele na famille boko risque pe bo perdre bana Kinshasa et l'équipe partout. Bana ya Kitambo babengisi ba natif nyonso ya Kitambo baya na salongo général oyo kosalama le 1er août oyo. Profiter le 1er août, journée des parents, toute la propriété na biso na Kitambo. Le 1er août, on a biso tout simba ba Congo, on a commune na biso na toujours kitoko mingi. Nyos tout parce ya zali, en tout cas ça la tout. Asimba Congo a bon c'est sikana yi. Le 1er août est la journée à fête des parents. Jeune fille nyonso est bien, ya propre. Wa Monique, azara na Kitambo fille Kitambo. Tia propre na coin na yo. Ça bo peut na coin na yo, taka Kitambo faut que liboso. Eza initiative ya Jimmy Mukendi. Ezali bien na idée ya mutapesi ya jeune. Jeune wa ningi propre ya kati ya mboka. Na kati ya Kitambo, ifata kota nini wana. Aya tokuta na biso no sesanga. Otopuye si ba jeune nyonso ya bana Kitambo le 1er août na organisation ya Jimmy Mukendi baya tosala salongo bana Kitambo. Kitambo babenga ngo Miami eza propre, il faut commune na biso loko eza première commune et représenter propriété na parmi tous les 24 communes. Eza esengo mingi côté lelo lisusu total likambo estengami propriété parce que il faut la conscience na biso bana Kitambo. Célébrité eza malamu te tala calendrier tozali na Kitambo na biso mais lelo bango komi trop soki bolobi pour la journée le 1er vraiment il faudrait que jeunes nyonso surtout ya Kitambo ata la conscience que Kitambo na biso comme saleté. Le 1er août, nous avons fait la fête de parents. Nous avons fait un cimetière pour nous faire des cambotés. C'est ça, nous avons fait mais mbaloyo. Tu décides de faire des Kitambo. Tout, les stars, les masters, tout. Les natifs, tout Kitambo. Ça, nous avons fait tout ça, on peut nous faire vivant. Donc, tout, l'avenir, nous avons fait machette, 4 matiti bongisa. Pour que tu n'auras pas de Congo, c'est la peine. Mais tu n'auras ni yo kosala pona Congo. Kasi tu osala ni pona Congo. Les premiers à mourir. Ngai Mosaka na kozala. Na kozwa pau. Mais le bosso le pau na no ko la salité, kosala nini. Yo pe chéri c'était pozali. Hérité Watanabe. Kakol. Fiston Saïsaï. Dulu Kibinda. C'est les fumu. Tu sais belé bastard bana Kitambo tu photo zala. Ndeko na biso pe prêtre na biso. Notable na biso. Hein? Bino mo mona tanga combattre na bombi. Aza lion. Akosala. Hein? Et te po obenga na puku na ndako beta lisola ni awo te, hein? Somba ni awo. Yo po benga na salité na Congo, obeta lisola salité te, somba ne zwane Congo pa o sala musale pe mekuti.
tout-puissant Mazembe, champion ya Lina Foot, FC Renaissance, champion du Congo, bakobeta super coupe na Kindu, bozo ba détail n'élément oyo. Mazembe oyo champion ya Lina Foot pe FC Renaissance champion du Congo, il faut pas beta super coupe. Mais na ndenge to yebi loi ya balle champion ya Lina Foot des fois ya ba champion du Congo na mabele na ye. Mais to moni kaka ke match ekomi na Kindu pe na terrain net yango lelo ba kino ba lobeli yango. Mais biso toko corriger ba konzi ya mboka te. Ezali ndenge ba moneli. Yango na uti ko lobande konanga eke ndenge ba moneli. Kaka na Lubumbashi ezali PRDC tokende kuna pe banyokola kabiso soki lelo bazwi ke no babeta na Kindu mabeza te Renaissance mutu ago banga me Renaissance alobi problème ezate nyonso ezali mabele ya RDC tokobeta oyo aganya ebeta malibanda biso ta bato vita ebeta maka kuna na Kindu po soki awa kuna Lubumbashi luka ba problème ebeta maka kuna na libanda po total Renaissance c'est des équipes très fortes on dit mangwa parti wana iso c'est peut-être Lubumbashi te to beta ka terrain d'être kuna po na Lubumbashi bi makambo basala biso liboso to lingi te susu to ko marando bango bakoyawa basala biso buzoba to kopanza bango nango to lingi to zalaka kuna po équipe yo mo bi Renaissance na équipe les plus populaires équipe za ba supporter belé surtout sangani ke basali biso buzoba na Lubumbashi bakoyawa to sa bango buzoba photo beta ka libanda kuna makamyo seleka kimia ata ba gagner biso pas de problème. Bon, attaque Mazembe biso toza meilleure équipe aussi du Congo, aussi meilleure équipe parmi les clubs de notre Afrique. Quant à moi, je peux dire que non, Mazembe est meilleur devant Renaissance. Donc Mazembe, même partout, il va affronter Renaissance et puis à gagner par rapport à la potentialité de Mazembe. To gagner Renaissance par rapport à l'expérience, par rapport à la potentialité de biso tozango ba Mazembe. Nous sommes ici même na manière ma bati na Kindu, to Kindu to beta terrain net to gagner Renaissance. Kaka ndenge to mesala kosa ela bino rédaction ya KNB lelo ezo proposer bino ba actualité oyo est dominé Facebook semaine oyo. Actualité na Facebook eza dominé na arrivé le 27 juillet, il y a Etienne Tshisekedi leader ya opposition peu le 29 juillet, meeting ya majorité présidentielle pour la soutenir dialogue. Petokosu qui s'en mise en détention provisoire ya Antoine Agbe Pamumba dit Kofi Olomide. Jet Oye Mema qui leader Maximo Etienne Tshisekedi na épouse nae maman Marthe et kitaki 14h20 heure ya Kinshasa na aéroport international ya Njili. Avant Abimato Monaki mo conduit à la police ya ville ya Kinshasa Célestin Kanyama a matina avion po ba solo la li solo wana kaka bango mibalende baebi. Bayambi e kitoko azalaki na droit ya bain de foule kolongwa aéroport ya Njili ti limité na résidence nae. Ville ezalaki paralysée pe ba militant ya UDP na ya rassemblement ba sepela ki komona ya Chichi rendez-vous le 31 à Triomphal pour na meeting. Entre-temps, la majorité présidentielle, maman na meeting ezalaki organisé na stade Tata Raphaël et Sikaye Moko Obaminaku, secrétaire général ya majorité présidentielle, azalaki tomonaki pe Zoé Kabila, jeune frère ya président de la République. Mobilisation et salamaki na ba parti nyonso ya majorité présidentielle locale la PPRD, CCU, CNC, MSR, AFDC na ba personnalité pe ba association oyo ezo soutenir dialogue. Nasuka, secrétaire général ya majorité présidentielle Obaminaku a programmé meeting mususu na stade de Martyr le 7 pe le 14 ou oyo ezoya. Tokosuki sana dossier ya Kofi Olomide oyo aza déjà na prison ya Makala et sikanini na audience ya lobby ba boyaki ko accorder liberté provisoire. Mais ba internaute bazo continuer ko multiplier ba histoire contre to pour Kofi pe Pamela concernant dossier oyo. Koyeba kaka ke na mokili balobaka 18 Chakunde ke ko sekate. Encore et toujours signé KNB Bolanda Kin et l'équipe partout.
Merci d'attention pour accorder qui biso magazine à l'heure comme na suka pe to présenter qui yango na boulevard du 30 juin. To kutani lobby na rétro ça arrive imamba ko présenter bino pe bobo sanate de Kinshasa et l'équipe. À travers la flamme par la com, devenons forts.